Bandeko na ngai mbote, kombo na ngai sœur Mifi, na fani na kauka, nazalaki kosambela na église sans précieux. Zwaka zemi, kobota na ngai liboso. Na boti mwana bimi likolo moko etengama. Ba mente ba yebisinga ba benga rango piebo. Maman kolela te tellement docteur a yebisanga déjà que côté échographie, tout le monde qui a un myome, ou jamais au bota normal, il faut les caca na césarienne, aux a un myome ya munene na libumu. Au bota ndé moi sinon soit bota até. Si na yo les capeka na césarienne, moi na bimi na likolo tengama, mais ta lobi to laxa yo hôpital Mourezan la première ri, kota Saint Raphaël, centre mikuwa, babongisa ango. Azana e bébé, mikuwa na eza pété, a ozonga normal. Ba traité moi na deux prix, moi na zara nouveau nœud. Ba tsaka eka basima lokolo. Famille mbani nanga ba komo silika, ba lobi bango ba yebi makambo bongo te mbala liboso, ba mona mutabu mwana bota mabongo na libota na bango. Eza nini euti na famille nanga. En tout cas, nazanga kimia, maman bokilo nanga ataka makelele de tout le temps. Aloba nanga kaka. Oh non, na yebi likambu ba benganga ba fandisinga. Balobi na raisonner bien le passé na ngai. Le passé na ngai ezaki ndenge nini tant mususu nazana likambu mobwe na sala mutu peut-être nazana un problème yango na seli ke ngai nyaya ko subir conséquences au moins na ndenge abimi. Nazana maman leki muko mususu ayo talanga lobité mwana oyo faut ba ke ko bongisa na centre Willery ya handicapé bango nde baza makasi na makambo. Bokende non kuna botika non bata première ri awa mbongo ebimi ebele na komi na centre Willery na kena mwana na kutana ba médecin expliquer bango na bi na bota mwana oyo lokolo moko ezara ya baluka etenga mapena boye tourna atali pa lobi bango biso pe asuto ocha plaque bango pe su batie suivant 3 fois na 3 fois wana jour balongola ya suka balobi sikoto osalela sapatu moko manola etekaka na butu uniquement soka lali. Basali yango to bando laita mwana boye na salo kola mwana pota ebimi to bando très pota tant pota sili médecin qui atali alobi échoué likola mwana ebaluki susu zongi médecin yo sala so ba papier alobi mwana fallait qu'en intervention et opération docteur moni lo mso sala te faut opérer mukuwa o to tournisa on ndenga opération et kende tout droit basali biso montant bon opération ezaki $850. Tobanjo Lukambo wana ti mwana lekini intervention na février ya 2021 abimi na sima jeudi na ye ana mwana atambola te asimbaka bakiti anguluma sena ye pe kilta mercredi na fandara na suka po aya benda na lokwa ba handicapé omona okankanga bakiti anguluma ezaki jeudi na ye na matel likolo pasteur Moïse alobi si j'ai mon rabimisa kalobi importe quelle maladie nyon feza awa ezanga batu msubo zawa ba sinome bino même bandoki même na famille mobali ba mo benga yo ozana misala mabe mais ozana obongo te ezaki ba sija bimisa ki ba sija ba problème o ekomelenga déjà. Si c'était ta belle-mère ou dans ta belle famille on t'aime pas, mets tes mains en ma direction. Au nom de Jésus. Là où l'ennemi avait fait en sorte qu'on te déteste, à partir de maintenant, que l'amour puisse naître. Toi qui étais malade, touche là où tu souffrais. Tu avais un enfant qui ne marche pas. Sois complètement guéri. Moko nazo sambela bande kolela na mwa mwana longwe na kiti azaki atelemi. Simbi kiti muswa atelemi alongwe akeya bando tambola protocole mwa landi na fungoli misu makolelengi na gangi bandi ko tourner akende boya zonga boy na bandi okumisa nzambe na bandi loba ndeka na yaka betela ona mona batu musuba oloba liboso mambango ezaka ya baventure to ezaka ya solo esala melinga de mwana nga atamboli en tout cas na yo tato amone na nzambe.